lelo Kabuya komi kokangisa bato ndenge toza awa ngai naza na liste bato Kabuya lobi fo bakanga biso pe tokobanga ye est-ce que bozo banga Augustin Kabuya est-ce que UDPS c'est sa partie à Kabuya Kabuya akende to akende te akende to akende te lelo tozo signé de part ya Kabuya comme il y a défié base nazo bisabino lokomoko Kabuya bato bomona ki na matinée politique ya lobby baza ba combattant ake kozwa bato mboso bato pe perde na Kanluka ake kozwa ba mama veuve na yebi na bisika bazali UDPS viva place ba mama wana bazawo balateka banzambala pembe bomonaka na permanence bazalaka ba combattant ya UDPS te combattant ya UDPS alingaka lisusu Augustin Kabuya te boyoka sikoyo ndenge to identifier Kabuya ke azali kabiliste mune na UDPS pe bakombo ebandaka na baka ezalaka kaka bakombo ya batre boyete Kabuya aza nani Kabunda azalaki nani Kasadi aza nani Kasadi au carré soki oke na opposition bato bazobundisa mboka Outanga, Kamere, Kabila, Katumbi, bango tu kaka baka yango tolobi cette fois-ci toboyi makambo ya baka UDPS viva bana tangwa Kabuya kende to akende te biso tokote le maligo likolo président sokote déjà bato bafandi sote le maki. Est-ce que boloué ba militant? Est-ce que tobengi ba jeune mosusu? Awa eza biso moko ba combattant. Mutuna langa yango yo. Nani abomi UDPS? Président de la République a quitté. Président de la République a quitté. Parce que ceux qui tozo ye bisaye, azo kanisa ke biso tozo kose la batu makambo. Na lingi sikoyo président de la République, na ba combattant nyonso, na ba nationaux na biso, na ba fédéraux na biso, na ba sectionnaire na biso, na ba cellulaire na biso, ba ye basikoyo, nani oyo azoboma UDPS. Nani oyo azoboma UDPS. Babina sali pongo lingani tanga masolo book. Objectif na bisa tolongola liyanzi wana. Ndeto lobisa mani oyo liyanzi oyo tikala pesa la nini elongo. Parti fumwa batoke liboso. Parti s'enfermer. Le notale toye ebele. L'image que dans la cellule de 4 personnes. Que dans la cellule de 3 personnes. Dans le biboye, bas fédéraux, bas secrétaires nationaux, pour prendre conscience. Exceptif à partir, pour prendre conscience. L'Ianziwana a salari du à partir de la lobby, que ce qu'en la permanence de Tchèque Adena. Juste un nouvel ordre en tant que CG, donc il faut te présenter un exécutif. Il y a parti, j'ai dit, j'ai dit, ça a eu le fait, nous y tout beau. En bon aussi, dans le bien en bon aussi, chaud les mouilles, Katumbi est là. Kabuya dégâts, dans le bien Kabuya dégâts, Nayabisa Kabino, Nabitumba ya monsieur, Moustronger, Jean-Marc Kabundu Wagabou. Tant que ça, Nabitumba ya Moustronger, Jean-Marc Kabundu na Ebisa Kabino ke ete ekali ya le londo kakei batikeli bisonga ngangango ezali Augustin bakoti bakisi ya makasi mpona konwiri ide biso etanke esprit kitsekediste tokotika parti komo UDPS na maboko Kabuya azali incompétent aza mutu akoki kogere parti présidentielle yango etanke biso bakombata oyo tobunda
lit tokobange loko moko Kabuya akita amata kolongwa ande namoni ndeti bana ya changu bozobanga bozolenga mokana yebisa bino bozobanga bakota na bino ya musala Kabuya apesa yango batu ya Shekina eske bino bokosepela na yango namoni batabuya bazao nalobi batabuya bazao nalobi bakota ya bakombata apesa yango batu ya Shekina sikoyo kombata kozwani lokola ye amilakisi ke azali muyibi parti ya ile pesa okufa te ye tozobengana yade nde bomoni tozoproklame topesi 48 Monsieur Kabuya soki abosanaki fongola na mesa na permanence dega Kabuya dega Kabuya dega Fatiba bana changwa changu ezali esika ile pesa evandi maka tokobanga to tokobangisa nazotuna bino bana changu nazotuna bino tangu tobandaki kosala marche est-ce batunaki biso titre académique te nazotuna bino borépondre nga tangu tobandaki kosala marche batuna biso titre académique batuna biso niveau ya bétude lelo sikoyo ekomi ke po bapesa musala il faut zala na foto ya Papa Etienne Tshisekedi wabulu Kabuya aza mutemama est-ce tolobi mabe UDPS tobundela démocratie na progrès social na état de droit bato oyo babomi UDPS natangela bino bango ya liboso Augustin Ka ya mibale Peter Ka ya misatu Nicolas Ka 4e Ase 5e Etienne Longo Muyi est-ce tolobi mabe Kabuya salaki na parti ngonga na esi tangu na bengaki bakombatan nayebisaki Augustin Kabuya boye UDPS Daniel Bumba ya kobimisela biso gouvernement provincial 80% bakabiliste boyete alors Bumba za muto UDPS yawa tokena Lubumbashi Kiabula Katwe 18 ans avec Joseph Kabila Kabuya ye akotisi na UDPS na 2022 abimise candidat gouverneur ya UDPS comme pour dire que na Katanga kuna bakombata to ya UDPS mutu aza mayela kokamba Katanga aza te ayena Kiabula mutoyo baboma bakombata na Katanga amemi eti na ndaku ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba akei kokotisa ye asolola na mama Marthe est-ce que bino bondimi babiloko wana c'est du poison c'est du poison batutu Kabuya zomemela biso na parti baza kaka bakabiliste boyokaki Francine Muyumba na Top Congo alobi bazobongisa bapion Poete Joseph Kabila sala nini azonga na pouvoir lelo oyo nazosolola na bino naloba to naloba te UDPS viva yoka eloko oyo nazoloba ngo na malembe ekota bino et après totindela Augustin Kabuya ayoka so ya bana changu boyete chef de l'état atali alobi na niveau ya mboka bato oyo babatelaka pouvoir ezali amer oto bengi se réunir na bakabiliste naloba to naloba te banani batumba bakombata na permanence ezalaki na époque ya Kalev Mutondo oyo azalaki administrateur général ya ANR boyete mutu azalaki chef ya cabinet na ye ezali zone oyo Kabuya tie lelo na ANR kabiliste ya makasi meloyo cher combattant boyoka il y a un président parlement debout na komwa Kennedy lelo aza na prison alobaki ke lusadi soyo bauti kolongola zo préparer coup d'état avant makambo ya malanga esalema Kabuya azwi akangisi atindi ye na makala mpona koprotege bato na ye wana lelo oyo lisusu yeyo bayebisi nga Kabuya atinde ye na makala mwana changu bezwa ye bien mwana changu Kabuya wanga na ye
Kebuye. Moi, na Tchangu, moi, na Mabele. Bateau va sacrifier jeunesse na bango tout. Pour y dépasser son pouvoir. Bango, bakota prison. Nanya kangisa bango, Auguste Kabuya. Lelo Kabuya komi ko kangisa bato. Denge toza awa. Ngai naza na lisa bato Kabuya lobi fo bakanga. Biso pe tokobanga ye. Est-ce que bozo banga Auguste Kabuya? Est-ce que UDP c'est sa partie à Kabuya? Kabuya akendete akendete. Nazo kate. Akendete akendete. Lelo tozo signé de pari à Kabuya. Comme il y a défié base. Nazo bisabino lokomoko. Kabuya bato bomona ki na matinée politique ya lobby. Baza ba combattant UDPS te. Aketo zo bato mboso. Bato pe perdre. Nakaluka. Aketo zo ba mama veuve. Na yebi na bisika bazali. UDPS viva. Viva. Place ba mama wana bazawo balata ka banzambala pembe bomona kana permanence. Bazala ka ba combattant ya UDPS te. Combattant ya UDPS alingaka lisusu Auguste Kabuya te. Oh, boyo kasiko. Ndenge to identifier Kabuya ke azali kabiliste mune na UDPS pe bakombo e bandaka na baka ezalaka kaka bakombo ya batre boyete Kabuya zanan Kabunda zalaki nan Kasadi azanan Kasadi au carré soki oke na opposition bato bazo bundisa mboka Outanga, Kamere, Kabila, Katumbi bango tu kaka baka yango tolobi cette fois-ci toboyi makambo baka UDPS viva bana tangwe bana tangwa Kabuya kende biso tokota le maliko Nicolas président sokota déjà s'il vous plaît. Notre parti du peuple, parti de la majorité, union pour la démocratie et le progrès social. Notre parti du peuple, parti de la majorité, debout combattant de l'UDP, nous luttons pour la démocratie, la liberté, les pouvoirs, qui sont l'émanation du peuple. Debout combattant de l'UDP, nous luttons pour la démocratie, la liberté, les pouvoirs, qui sont l'émanation du peuple. Ok,
UDPS vivant. UDPS vivant. UDPS vivant. UDPS vivant. Viva, viva, Etienne Tshisekedi, héros national, maître de la démocratie, à la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, chef de l'État, béton, béton, béton. Merci beaucoup. Mazana esengo ya kozala liboso na bino. Mais abato banda nasengi nanu na 1 minute de silence mpona kopesa baye nyonso tu bakufa na komba oyo baoyo nyonso batangisa makila na bango na komba oyo baye baperda basi baye baperda bana baye baperda biloko na bango nakokanisa moko oyo ya biso lider na biso ya monene Etienne Tshisekedi wa Mulumba. 1 minute de silence s'il vous plaît. Merci beaucoup. Tous à la calme, tous à la calme. Vous à la calme. Vous avez caté. Boye, c'est bon? Oui, c'est bon. Toyokani, tozoyokana. Mégaphone qui t'aime bien. Akita mégaphone mkasi abombie lo. Toyokani. Boye. Ese mwezali. Nalingi na bandananu. Ah ok. Natuna bino mutuna moko. Est-ce que bozali na mesure à répondre ngai? Mutuna wana natunaki yango na bandeko na biso na kati na Lubumbashi. Tozalaki kotuna pour que toyeba problème nini eza na kati na parti na biso parce que tomoni ke parti ezokende bien te. Yango nalingi kotuna bino moko bo répondre. Soki bo répondre mutuna wana nde tosili kobanda masolo na biso boye te. Je pense que biso nyonso tozali awa tozali ba combattant ya UDPS boye te. Est-ce que boloué ba militant? Est-ce que tobengi ba jeune mosusu? Awa eza biso moko ba combattant. Mutuna langa yango yo. Nani abomi UDPS? Président de la République ayoki te. Président de la République ayoki te. Parce que soki tozoyebisa ye azokanisa ke biso tozokosela batu makambo. Nalingi sikoyo président de la République na ba combattant nyonso na ba nationaux na biso na ba fédéraux na biso na ba sectionnaire na biso na ba cellulaire na biso bayeba sikoyo nani oyo azoboma UDPS. Nani oyo azoboma UDPS.
mosusu lokola ewute pa na bino bolobi ke Kabuya azoboma parti siko lokola azoboma parti sanction na ye ezali nini? Kabuya sala nini? En tout cas, maboko pona bino moko, maboko. En tout cas, naza na esengo pona mituna mibale wana. Mituna ezaki ya ngai me ba réponse na bino. Ba réponse na bino wana nde ekosala ke ndeko wana a comprendre que il faut ça l'année à tolobi boye parti eza ya biso nyonso parti eza ya ba famille ya bakabuya soki batie yo ogere parti elakisi ke osunga bandeko nyonso tu ozali mokonzi ya parti non pas mpona mwa groupe moko boye ya bato moke ozali mokonzi po ogere bato nyonso tu eloko nini ezosala pour ke bango bageraka kaka mwa groupe moko boye ya minoritaire yango toye korépondre na bamakambo oyo nyonso to ya lukuta oyo azolobaka azosala eloko te musala na ye ezali kokoselaka bato makambo musala na ye ezali bilobaloba lelo UDPS ezali na pouvoir toza na ntina ya koloba mingi te toza na ntina ya kosala misala tozali parti au pouvoir non pas ya bilobela tozali parti au pouvoir ya misala koyeba koma kobundela UDPS koma kobundela bamilita na bango koma kobunda ndenge nini ya kopesa bamilita musala me tomoni awa bamilita na biso bazali abandone bamilita bazali delese bafederation na biso ekufa basection na biso kutu koloba te baselile kutu elimwa nango kolimwa me bobosani ke soki aza na likambo akangamaka kaka na eloko moko l'autre fois alobaki ke na ndimi boreprochaki ngai yango nazongi na baselile na basection badécision ezwamaka décision ezwamaka lisusu résultat eza nini oyo ayebisaka biso ke badécision ezongi na selile tosi tozwa solution moko baprésident cellulaire est-ce que basi bazwi résultat bafédéraux est-ce que basi bazwi résultat lobi bomonaki azongeli na bagel aye lisusu na bagel aye kokosa bagel tosi tolobi boye asi alembi mayele lisusu eza te azomona lisusu eloko ya kosala te alors lokola eloko ya kosala eza te asala nini akende tozoloba yango tozotala ye na elongi tozoloba na ye na nsima ya mokongo te paske tomoni ke aza na mayele te ya kokamba parti munene lokola UDPS
balobi ke badepute bakomi kosomba bango na mbongo pour que bachangele biso face. Mais banani baorganizaki élection, n'est-ce pas biso te? IDPS te moto organizaki élection, mais ndenge nini tozwi majorité te? Eza foti ya nani? Ntango toyebisaki bango toza na bacadre ebele awa, toza na bato ya mayele awa, eske bayaki koselektione bino mpo batya bino bakandida? Parti politique eza na deux objectifs. Premier objectif ezali conquérir pouvoir. Il faut to conquérir yango ndenge toza lelo. Deuxième objectif eza conservation de pouvoir. Il faut to conserver pouvoir ti yezo kosala nini? Ezali constitutionnel, ezali soumute. Mais potokoma ti yezo kozonga, toza besoin te ya koblakisa na bakaptire. Toza besoin te bafingi CG, toza besoin balobi na yo boye te. Toza besoin na batu, il faut pas réfléchir. Toza besoin na batu, il faut pas proposer makambo. Toza besoin na bureau politique. Est-ce que IDPS bureau politique ezalaka? Nalobi boy, poto umela na pouvoir, toza na besoin bureau stratégique. Est-ce que bureau stratégique ezalaka? Toza poto umela na pouvoir, toza na besoin ya bureau d'études. Est-ce que bureau d'études na IDPS ezalaka? Sikoyo bino nde boolobake ye moko nde nyonso. Sikoyo tokoumela na pouvoir yango ndenge nini? Ndeti na oyo tozoloba différence eza entre biso na bango. Biso tozoloba makambo etali parti na biso. Tozoloba ndenge il faut parti etelema. Ndenge parti ezalaka na ba parti nyonso tu. Bokende na Congo Brazza, bota la parti au pouvoir. Bokende na Angola, bota la parti au pouvoir. Et bongo boya sikoyo epa na biso na 10e, bota la parti au pouvoir. Yango tolobi na kabuya boye. Ntango tozolakisa ye sanza ubie moyi atika kotala musapi na biso. Toza besoin tolakisa ye sanza abonake tala sanza yango wana yazotala musapi. Ntango bakombatan bazoloba makambo etali parti yazotala ke bafingi ngai. Tokofinga yo, tokoloba na yo poza secrétaire général. Mukolokolo mwa secrétaire général, mutokofinga yo asante. Et puis, bakombata bafinga kabatute. Soki bayebisi yo oza incompétent, eza insulte te. Soki bayebisi yo ozo gérer bien. Eza makambo kofunda batute obanda kokanga bango te. Soki yo ozalaki ko gérer malamu, mutokoloba na yo azate. Soki bakombata bazali kozwa misala, mutokoloba azate. Mais soki tozoloba eza parce que ozoteka ba poste. Ozotuna biso ke batu oyo nateki baza wapi. Mais yebisa biso combien de combattants baza na SNEL? L'entreprise nationale, ba combattants baza combien? Na régie des eaux, ba combattants baza combien? Na OCC, ba combattants baza combien? Na DGRAD, ba combattants baza combien? Na DGI,
bakombata baza nde yango wana na Transco baentreprise nyonso tu ya leta akoki jamais koloba na biso ke tokabolaka na baalie te lobi akosaki biso ke PPRD apesa bakombata na bango mosala te lokuta ayebi makambo te ça veut dire que toutaki komona na ebandeli ya pouvoir na biso bato na ba 50 matricule bomonaki yango te ezalaki na régime anani koma ye aza na mayele te mpo na komona yango ça veut dire que PPRD amultipliaki kutu bamatricule apesaki bajene na ye nyonso bamatricule PPRD ata meeting ya moke boye soki basilisi baki emela masanga soki basilisi baki efete me biso eske tofetaka eloko nalobi boye PPRD oyo asappuye wana oyo alobi ke basala eloko te mpo na bamilita na bango asali nini akosi parceke baPPRD ne bandeli ya pouvoir na biso tokangili bato na ba 50 matricule ba 60 matricule tosali effort mpo esila mais ezalaki na régime anani soki manifestation ezali PPRD azoorganize manifestation après manifestation bakombata na bango bazala kosala nini komela bazala kokende komela eske ye secrétaire général ata koka ya pamba sa pesa bamilita nalobi soki kutu koka ya pamba akokopesa bato te ebongo drapeau akopesa biso ata drapeau ya pamba eza te ebongo carte ya parti banda babandaki koloba makambo ya bakarte eske lobi azalaki na manifestation eske alakisaki biso atake bozala koloba mingi tala carte ya parti yango oyo ebandi eske alakisaki biso basectionnaire oyo apesaki bango babuku oyo ezalaka na morgue ekenda wapi yango tolobi boye toza besoin ya parti na biso etelema biso toye kolobela kabuya te tozolobela moto aza na fonction ya secrétaire général oyo azali kokamba biso tolingi lisusu okamba biso tolembi gestion na yo po ozokamba mabe soki président de la République il faut s'appuyer na parti politique na ye bapesi basibisho wana qui m'a touché tu l'as mouru de moyen mon Félix pourquoi ça l'a mis moi dans ce pays mon Félix pourquoi ça l'a mis à monter là mon Félix pourquoi ça l'a mis au dento mais mon frère ma soeur attends ça l'a cessé 37 ans d'élite, 37 ans d'élite, on a limité, 10e riz, pourquoi m'a parlé du même 37 ans d'élite, tout est le roi au Gabon, au bon royaume, et le royaume, tout est camolé. Avec Jésus-Christ, Félix, Tchabote, Mouama Yogani, Atiri Mundela 3 pièces, Ibana.
parti politique nyonso efonctionnaka. Parti politique na biso toza besoin ya parti fort, non pas un individu fort. Makambo ba individu fort wana tozalaki nango na opposition. Ne tozalaki na besoin ya bato ya makasi. Mais tozalaki besoin ya bato ya makasi. Kabuya azalaki lelo, c'est tout à fait normal. Kabuya azalaki te, yango azoya na makambo ya ba niveau d'étude. Mais lokola azalaki te, ayebi te ke na ba parlement debout. Ba niveau ezali bote. Soki azalaki mayele, soki Kabuya atangaki normal, neti bato nyonso, mais alingaki koya ko épuiser bato na kati ya parlement debout. Alingaki jamais akende koluka bato na ba PPRD. Peut-être à l'état la parlement débouté, à niveau ya ba parlementaire débouté. Peut-être à l'état na ba cellule na bisoté, ou bien ba section ou bien fédération. Pour aye ba mayele ya bato baza na fédération. Yango moni azokumisaka bato ya PPRD pamba pamba. Yango azofingaka bakombata pamba pamba. Mais toyebisi eboye. Bato yazomona batanga ya PPRD. Ne bato biso baburik tosa nini tobotoli bango pouvoir. On ne change pas l'équipe, hein, qui gagne. Comment biso UDPS to gagner? Mais yazo kende koluka batu ya PPRD pona nini? Nalobi, hein? Lelo Kabuya, président du Parlement debout, Naki Aboula, nani aleki na politique? Sikoyo, mutu oyo ye ifamema epa Mama Marthe. Ezali Kiabula, ezali président parlement debout. Différence ya kozala combattant. Un vrai combattant akovanda na ba combattant. Parce que toyebani biso na biso. Combattant akoki jamais kokangisa muninga na ye combattant. Soko moni moto azokangisa combattant, c'est kazali combattant. Tolobi boye Kabuya soki azalaki combattant akoki kokangisa combattant. Kabuya soki azalaki combattant alingaki amema président ya parlement debout et pas Mama Marthe, alingaki amema président sectionnaire, alingaki amema président cellulaire, alingaki amema président fédéral, alingaki amema président ya ligue des jeunes. Mais ya memina ni Kabula. Est-ce que Kabula zakana une presse? Aussi, ma province où ils ont souffert. Ma gouverneur oyo peut-être y a lingaki ya mema. Ma province bonne ils ont souffert. Tous la province à Bandundu. Est-ce que même gouverneur à Bandundu? Est-ce que même à Bakongo? Est-ce que même ya Chikapa? Est-ce que même à Équateur? Mais pour la nini à même ya Katanga. Alors que province ya Katanga kuna bazana problème, hein? Des fois. Il faut vous comprendre, azali mutu ya ba intérêt. Kabuya ayeli awa bengo tomonaka bato miso bakende na bato na bango. Mais Kabuya zaki posi ya Jean-Marc. Soki bobomi Jean-Marc, soki bosimi ngai, bosimi nga Kabuya. Mais Jean-Marc akenda.
Est-ce que Kabouya Tala est dans la prison? Même le président Fatih Lelo, Kabouya Zoko Saye, Alinga Kaye, Azande Moutouya ba intérêt. Azali Moutouya ba intérêt. Kabouya Sanjaka Pamba, Pamba. Toyebi ye bien. Tomona ye bien. Toyebi nani oyo akoki koyebisa biso souvenir ya Kabouya ya malamu. Souvenir ya Kabouya ya malamu eza nini? Lelo bakombata nyonso partout tozomona souvenir oyo lelo soki pouvoir na biso tolobi esoki peut-être presque souvenir tokotikala nango eza nini eloko te visa yango oyo bakombata oyo bazoloba apesi bango mosala eza na bakabinet politique. Oh, cabinet politique échangeaka nango à tout moment. Bato oyo basalaki pendant 5 ans. Botu na bango baza na nini? Baza na eloko te. Bazongi balongoli bango babe bavanda tala milelo ere nyonso to. Lelo toza na 7 ministères. Ye moko alobi na gestion d'ambition d'enregistrer plus de 9000 candidats. Mais si on a 9000 wana, akocha bango wap. Dans la place Mayele Moukenaye. Avant qu'on identifie Batou ba besoin na bango, avant Batou baya qu'on déposer ba mission, il fallait d'abord aye ba ko identifier ba place oyo to kotia Batou. Mais yo yebi même pas, on réfléchissait même pas. Travail moko au salate. On obi kaka batubaya na bambition na bango. Siko batubaya na bambition, okolela na nani? Omoni kokosa batu eleki mingi. Omoni lukuta soke eleki mingi. Okobanda kokendaka kaka bongo. Commission d'ambition epesaka mosala te. Commission d'ambition ekendaka kolukela bato mosala te. Soki ayebaki te, il fallait ya kotuna biso. Tolingaki kolakisa ye. Tolingaki kolakisa ye ke te. Il faut kobanda nanu ko créer bureau d'études. Bureau d'études neza na droit ya kosala étude sur entreprise nyonso to ya l'État oyo ezali. Na entreprise wana ozala moto ya INC, ozala DG ya PPRD, ozala ya MLC, ozala ya boye, d'abord c'est l'IDPS. Parce que ntango bazofinga awa na pouvoir oyo, est-ce que bafingaka ILC? Jamais. Est-ce que bafingaka MLC? Jamais. Bafingaka nani? Ça veut dire que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ça veut dire que bakombata ya l'IDPS, liboso. Bakombata ya IDPS liboso. Bakombata na bino na sima. Parce que bango nde mutu bazo défendre pouvoir oyo. Pouvoir oyo ezali ya bango. Kombata moko te aza na droit ya kolela. Kombata moko te aza na droit ya kotangisa lisusu ma ya misu po azwa limpa ya kolia. Biso bakonzi ya IDPS nde baza na droit ya kolukela bakombata misala. Eza musala na bango
bakombata baza na droite ya okende koluka misala bakokende ndenge nini? Pourquoi chef de l'État asengaka 3 postes na poste moko? Asengi 3 noms. Alobi chaque bateau oyo bakozala besoin ya kosala peut-être une entreprise moko nasengi 3 noms. 3 noms na basengaka mponi. Oto retire to zwa kombo moko. Moko wana il faut abandonner ko servir IDPS. Na 3 wana bakobenga moko na moko. Yo kosalela biso nini? Yo kosalela biso nini? Yo kosalela biso nini? Mutu siko abandi koluba. Ngai soki bochenga na poste wana. Na kozala fidèle na chef de l'État, na ko servir ye et puis na ko servir parti na ye ya liboso. Il faut na servir dans le parti ya au pouvoir ya liboso. Après peut-être soki na za mutu MLC ne na ye ko servir MLC na biso sima. Ne makambu ezalaka bongo. Mais et pas la biso eza bongo te. Bona nini eza bongo te. Bakonome mutu ya IDPS. Mais okomona directeur na ye mutu ya PPRD. Bona nini. Mais sikoyo soki bato ya PPRD ou bien bato ya parti mosusu bazwi place wana. Sikoyo IDPS ako bénéficier nini? Boyoki na Congo Central awa bajeune batomboki toza na gouverneur abimisi baministre na ye nyonso ata moto ya IDPS abimi te. Mais toza parti au pouvoir na nini? Ça veut dire que biso bato ya IDPS to banofinga makaka ya ofele kaka boy kaka ya pamba kaka boy sikoyo role ya IDPS ezali role nini? Lobi toyoki lisusu alobi bazolinga bakreye batrouble toza na guerre na este. Olie bazala concentré na este bango bazo créer ba désordre. Tozo créer ba désordre te. Tolingi ye akende parce qu'azali médiocre. Guerre wana asi akenda komona général moko poso ane makambo este. Mais rôle ya IDPS eza parti oyo chef de l'État azo s'appuyer nango. Il faut bakonzi ya IDPS bayelaka pe proposition et pas président ya guerre. Il faut consulter ba généraux. Ezala ba généraux en retraite, ezala ba généraux en fonction. Pona kozwa mayele. Peut-être ezala ba généraux moko peut-être en retraite ou baza na solution ya guerre, mais moyen ba comme pas chef de l'État ezala. Mais sikoyo yo na parti aux alakate bakozwela yo wapi ozaka na ba minéré bakop kaka ya ba cobalt bakop kaka ya ba or bakop kaka ya ba poste. Solution na ba problème wana est parce que biso tozwaka ba information okomona mutu mosusu naza na information na pesa mais kende na parti mais sikoso ake na parti akokuta nani pour aider chef de l'État eza komemela ye ba proposition ba stratégie makambo ke IDPS il faut s'impliquer. IDPS il faut luka ba généraux, il faut luka ba capitaine, ba colonel, ba major asolola na bango ba pesa ye ba proposition. Mais sikoyo totika yango kaka boy. Est-ce que pouvoir na biso IDPS a contrôle kango? Jamais. Musala na ye nani afingi ngai nani alobaki botindela nga ba capture. Soki totuni ye makambo pouvoir ayebi ata eloko moko te. Mais soki totuni ye na masina
ou bien na Kingasani nani afingaki yo akoloba yaka na l'action na téléphone akolakisa makambo ya pouvoir ayebi te me makambo ya bafingi ye batongi ye ata na kata kokombe ayebi kombata wana fingi ye bazeraka parti bongo te mokonzi azali mokonzi mpona makambo ya minene mokonzi aza makambo ya mike te mokonzi nyonso bafingaka ye mokonzi nyonso balobelaka ye me mokonzi eza nde resultat mokonzi akojustifie kofinga na ye na resultat oyo akolakisa na miso ya bato mokonzi akosejustifie te na kokanga koenleve neti na mikolo oyo atie baekipe moko soki bapresident parlement balobi mabe na ye atindi bango balanda babeta me nalobi boye ata abeti bakombata eske tokosenga départ na ye te tokosenga départ na ye Kabila akanga biso Kabila aboma biso eske totika ye ça veut dire que les appels perdus bakutu na lobi na bakombato baobeta bango batika bobanga te botika bakanga bino bokoma pe fort lokola ngai tellement bakanganga makasi bakanganga to yoyoki kabuya lobi akanga ngai te po ayebi bakanga ye ata nakangi ye akosala eloko te voilà pourquoi tolobi toza besoin ya parti na biso ebonga toza besoin non pas ya baindividu toza besoin UDPS erasire biso mpona 2028 tokoganye ndenge nini banani yango bakombata oyo baza lisusu makasi bakombata balembi bakombata ndenge ndeko alobi basi bazofinga biso longo wana moto ayi de pese tala baninga na bato ape perde kutu baza bien voilà pourquoi toza besoin basuye komba na biso te komba oyo ou bien pouvoir oyo ezali pouvoir ya makila ezali pouvoir oyo tokufeli bato ebele toza non pas besoin tolakisa ke na UDPS bakadre baza te bakadre bazali ebele bakadre baza ebele na chaque parlement debout tozangi balicencie te na kati ya basection na biso tozangi balicencie te na kati ya bafédération partout tozangi bango te na badokter ndenge bolobi awa me eloko nini oyo azosala eloko nini oyo azopesa eloko nini oyo azoakompagne nango chef de l'état kaka koteka baposte koteka kokreye bato na ye koyebisa biso totosa po tobika soki biso totosi ye sikoyo banani bakotosa fati beton moi ezalaka moko moi ezalaka mibale te soki kotosa tokotosa fati beton tokotosa kabuya kabuya baposte ya UDPS eza ya famille na bino te